Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est Kabonzambe et Kitarana Loyembo Namaloba Pe Namisala, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simananto Yarobaki Nzamba Boye Tokwaye et Lissus Wapi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir et joie que nous vous présenter cette émission Rien que la vérité qui reçoit aujourd'hui l'évangéliste Ernest Mbungu, les visionnaires de l'église béni dédié, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission Rien que la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Restez toujours connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste Nzela Aya Lola. Un grand merci à pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, à pasteur la porte Fabrice Kiangata, l'homme des cieux naturels depuis Allemagne, na sœur Maria Bobette Mpova, l'angolaise depuis Italie, et sans oublier notre sœur Philo Mukwaya Motema Yabivense de Ombo depuis Londres, maman Gisèle Lukelo Nzamalola Amonayo, na papa Emmanuel Kuna na Boston. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Biso elongo na album ya frère Papi Kongena qui sera sauvé au Ezobi Makalamingite depuis Chanfon Motema mama Sylvie Wachini pe na mama Mami Mbunga pe papa Blaise Mbunga. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme je vous disais que Toya Melibino de l'eau, l'évangéliste Ernest Mbungu, les visionnaires de l'église béni de Dieu, yende tosoana et tomeko kisa ki bonzambe na maloba pe lo le refuta biso sur thème na biso sur la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, délivrance tomeo kolobelango na prophète na évangéliste Ernest Mbungu likambo ya délivrance soyo délivrance ces années bana basenge kozala délivrer tomeo un peu rekota yango na détail. Shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom de Kwalvin, shalom na bande ko baswan de biso monde entier. Zambe na biso a pambola bino. Papa, ça va, ça se voit déjà qu'apparemment vous avez bien. Oui, ça va très bien. OK. Papa toko na mozindo il y a si jeune abiso lelo sur la délivrance papa. Na bande ko bazola na biso. Ba o ba yo ka peut-être délivrance ka ba lo peut-être délivrance ka ba yebi vraiment et là on est la crise de délivrance étant que vous avez aussi un ensemble mais là non refond ni vraiment ni la crise de délivrance bon en français tu comprends très facilement la délivrance c'est une action de délivrer et délivrer c'est rendre libre. Papa. La délivrance c'est une action de délivrer et délivrer c'est rendre libre. Tant de délivrance, il y a Bukangami. C'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est Bukangami. Moutou Sengel Aluka délivrance. Je veux que Moutou Sengel Aluka Bufungola. Quand on parle de délivrance, c'est quelqu'un qui est condamné, fermé, ou Sengel qui rend libre, qui délivrer. C'est ce qu'on appelle délivrance. Parce que ton nan est Sengel qui a un posato Aluka délivrance. Vous savez, il y a un problème très sérieux à ce qui concerne la délivrance. Et normalement, généralement, tu parleras plus de la délivrance dans le domaine spirituel. Alors, dans le domaine spirituel, il y a une étape, il y a délivrance, une vraie délivrance. Première étape, il y a sali. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit Bissonion surtout botami na nzela na mwasi to botami na lisumu ndenge Paul enseigné dans Romains chapitre 5 12 à 14. Alors pour mutu akoma mwana na Nzambe esengeli ayamba Jésus-Christ na bomo comme Seigneur et Sauveur ndenge Paul alobi na Romains 10 9. Tanga yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne akomi mwana na Nzambe ndenge Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12. À tous qui l'ont réussi, à tous qui croient son nom, qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en ce moment-là, esprit à Moutou, instantanément, les asco délivrés à quoi moi dans Nzambe. Mais ce qui a beau temps na ba malédiction, na ba condamnation, il faut ce qu'on a les kanzela na basal na Nzambe. Côté basal na Nzambe ba bonde la konaye afin que malédiction est longue, condamnation est longue. Pour Moutou yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le but que a vu délivrance. Tout le monde que Jésus-Christ na tombe à Lazare. À ce que Lazare sort, Lazare a sécuit.
mais lié. Pour la délier, il fallait que ce soit serviteur, disciple, ne pas délier. Donc, je sais que comme Seigneur est sauvé, on est à Paris en Zambie, à Zouik, le bico gratuitement. C'est une grâce à que moi en Zambie. Mais malédiction, condamnation et senga, il faut que bon de la pour nos catholiques, condamnation. C'est notre processus. Et c'est notre processus. Parce que Alvin, c'est difficile pour nous de comprendre. On a été en Zambie. Nanzela ya motute nanzela ya ndoto apesi nga ba message mais tant na bandi ko sala musala nzambe nzamba kanga kinga pendant 6 mois na chambre moko et na 6 mois na skala ko malibanda te na makapo na ko se soulager ko sukola na vanda kana kat na chambre wana prière na prière nzamba lobaka na ngai soki ba yeli yo mutu appliquer crise obondeli pona ye na ko talisa nguya na ngai mutuana kolamuka mais soki alamuki landela ye sûrement ayambanga na bomoi na ye soki ayambanga ite na bomoi na ye yambisa ye ngai kote délivrance wana evanda soki ayambanga na bomoi na ye te délivrance wana ekovanda te nde église lelo oyo to détruire batu po to bengi batu baya kaka kozwa délivrance mais to bengi bango te baya kozwa Yesu na bomoi na bango. Comprenez? Ok, Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Pour dire que délivrance sans Jésus n'existe pas. Et pour nous faire cette explication, surtout que dans il y a Jean chapitre 5, verset 14. Au moment que Jésus a coûté na mouta biké na piscine à Bethesda à reconnaître et dit oh yondo biké na piscine à Bethesda à lobi ngai Jésus a dit kozongi la lisusuté me quitter situation et comme plus pire plus grave kozongi la nini kozongi la susu pour dire que na mabe moko songolo et condamné qui azongi la susu mabe wana te me quitter et comme le plus pire. Et pour une bonne compréhension enseignement Jésus-Christ dans Luc chapitre 11 verset 24 alors ce qui exprime que ebimi na nzoto ya mutu ekenda musikate ekenda ko baluka pembeni ko luka moyen ya kozonga mais ce qui mutu la yamba Jésus te aza préparé te aza na vie à sanctification te esprit na luka so kozonga ye moko te possible bengani akoluka 7 autres démons plus méchants que lui akozuba kozonga et sur ba côté Christ a le situation ya mutu wana et ko s'aggraver davantage nde lelo batu ba ozo délivrance vie ezo changer te ba ozo délivrance mais eloko moko ezo marcher te pourquoi parce que Yesu a eu place 4 na bango te baso tambola na nzambe na bomo côté moi délivrance et vanda est exact papa tant obeta de cela délivrance na uta retourner ba émission moko na bandeko na ngampuna et pas pasteur Walesa na ndeko moko pe lisusu abota yupuna na tuna que des émissions sur toujours sujet ya ba délivrance et ça na ndeko moko gimoleka tant que avec papa pasteur Walesa ba benga tuna avec ceux qui caché magicien nganga et pas pasteur Walesa que to ya maina émission na ya mara na église na ya témoigner quelque temps après de quoi zongi na source na plateau ko ba que délivrance na échoué et simité tant aux obeta du sur la délivrance papa mais quand on confond la biso est-ce que délivrance peut échouer ou comment délivrance est échoué par rapport à Mouto a eu délivrance vous comprenez Christ a lobby ceux qui va bien expliquer na mutu Luc 11:24 akendaka musika te akoluka moyen ya kozonga na pisika ba bien lié et soit à côté vie des hommes protection exacte prière exacte sanctification exacte a ozonga facilement yoka ne sende ko Alvin ceux qui muta côté hôpital aza hospitalisé a eu traitement approprié tiamo ko bima na hôpital ba bien au moment ya convalescence bakopesa ye bakir moko boya melaka na ndako oyo kozongisa moke ba vitamine po alia santé tout ça mutu pe oyo azwi délivrance il faut aleka na période oyo tobengaka tobengaka maintenance pour maintenir délivrance na ye faut bateya sur le pardon bateya sur la repentance sur l'amour pour ayeba kobatela la délivrance wana vous comprenez parce que zana bato mosusu awuti na mokili ayebi normalement nzambe te ayebi kosambela te aza possession aza possédé na milimo mabe tout ça ya azwi délivrance mais tant bosali délivrance bobengani milimo ntango botiki bolivre ekututi parce que akobata délivrance ndenge nini esimba te et puis 1 mois 2 mois 3 mois espoir na bazongeli après akolobaki non délivrance esimbaki te non délivrance ekosimba kita to yo ozwi délivrance alors moto basali opération appendicite eleki très bien parce que non folia non biloko a pété mais là bati tout ça yo ke banolia bakwanga nyama kayabu
et provoquer pour te dire docteur c'est les personnes AB. C'est là où se trouve le problème. So, net que na cas ya bon papa vous expliquer bien merci. Tu repères sa faute nana parce que faute bi mai tu repères sa faute na pasteur to nandeko aya ko ka délivrance ce qui simbité. Net que ndeko mobo aya ko ka délivrance c'est pas non avec que non na ba problème na tant to bana délivrance na évangéliste Ernest Mungu mais na ko mona que délivrance na ngai simbité. Bobandaki na bino malamu ndeko akoyebo na bo mais ayo suko ba ka délivrance eza faute ya pasteur to faute ya ndeko que ayaki ko ka délivrance. Par rapport à l'explication d'un péché, il est difficile pour ne pas sa faute comme tout le monde sonne. Pour éviter après délivrance, c'est ndeko qui moule. À témoigner la délivrance. Faut tant à témoigner qui. Attends qui n'a marché ni. C'est ça le problème. Attends qui n'a marché ni. Est-ce que Atchaki Nzambe libosu ya vie naie? Est-ce que Christ a kambaki bomo inaye? Parce que Christ le dit dans Jean 15 et 500 mois vous ne pouvez rien. Mais tant que ce qu'on est moutazu délivrance, n'est pas par exemple moi si est Kobo. Quand mon ami Bali ya Batu, on se retrouve dans mari de nuit. On l'équipe la délivrance, bah bengan esprit en mari de nuit. Délivrance c'est si aux ogeli mibali ya Batu. Vous croyez que délivrance c'est de vendre? Et vous vendez été mari de Nerozonga. Pour ceux qui ont zongi bojisé pasteur, tout y est moko. Les autres dépendent de la vie ni on de ko dimon le cas à bandé ko marché à landa qui après délivrance na. C'est là où c'est tout le problème. On a ça délivrance c'est ser moko jeudi na butu. À côté retraite, jeudi na butu délivrance. Pas délivrance aussi parce que nous sur l'équipe de délivrance c'est pas nanga, il faut au banaya ba contrôle. Après une semaine contrôle, après une semaine contrôle, tout ça va, après 2 semaines contrôle, après 2 semaines contrôle, ça va. Il faut tout l'ande là parce que l'esprit a une liberté. Il faut allouer par tous les moyens à Zonga. Vous comprenez? Le sœur a joué délivrance jeudi à 0 heure. Tout ça pour la délivrance à ma casse d'espoir qui te détruit ma cambonios. Il faut qu'il y ait contrôle dimanche. Dimanche, il y a contrôle, on découvrir. L'esprit n'a pas qui a Zongi. La bonne retourne yebisangai pour tenir au fungoli pour esprit bimi jeudi na moni dimanche na tout na yo ote na kota ke retraite na trele ki na teke na ngai biloko na zongi mbongo mo na tout na eboye to bundaki oyoki siko abundi na leki ni après ko ta délivrance so esprit o bimi ke sene azongi. Pourquoi? Parce que Bible dit que Nzambe a s'éloigné na bato akanda a s'éloigné donc s'il qui a bundi na moment na Nzambe azate esprit abimaki azongi mbala moko ce que yo ko condamner pasteur. Merci beaucoup, l'homme dédié Bande Obazo, Landabiso Bonzambe, na Bonzambe, les Ofuta. Papa, toujours sur la délivrance. Au PSP, par exemple, dans la Bible, que au PSP, par exemple, dans la médecine. Parce que moi, j'aimerais savoir, papa, Bible, lorsque ils ont l'obake, Jésus-Christ, comme une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Est-ce que ceux qui ont mis Jésus n'ont obéi de ce que Jésus nous a délivré? Ceux qui ont mis Jésus, est-ce que Mili Madoza Nango, Bamakamo, comme délivré Malaman côté, toi et Dakar qui a péché, Adamique ne monte au long? Délivrance, il y a Malamoko et ça les makana niveau spirituel. Esprit nayo est comme Malamo esprit en Zambé. Mais délivrance, il y a comportement, il y a caractère et zoakata. Par rapport, il y a Kuyo Kamaloba en Zambé. Donc, on peut sur exemple, on a yebi na yeko limbi saite, a yebi teli yeko lobani, a yambi mamoko yesu. Allez, connaissance on est automatiquement connaissance ba apprendre rango. Il faut na kat na quoi prendre. Ndé na kozonga susu ne bandeli, ceux qui moi na botami. Babimisa kemba la mo libanda te. Babomba ke na ndako 3 mois moi 6 mois pour la nini. L'anticorps est faible pour supporter ma pépé à libanda te. Alors mutupe oyo azui délivrance. Aza mutu esengeli azala na temps ya kolandela na maté ya malakisi que délivrance faut combattre la rango éviter kanda yeba kolimbisa poza na bolingo ba maté ya wana yengone sala que délivrance et vendre quatre na vie ya mutu. Non peut se mo bande ko ba me comprendre ngana on ka lolenga na comprendre ba to ba comprendre na bozindo pour délivrance et détruire église lelo et pour délivrance et détruire ba vie ya batu lelo. Ceux qui mutu abande ko yoka ba musique mondaine leto benga rango abongo le motema alobi non na lingi na ngana ba na ko sambela na yoka susu musique mondaine te siko oyeba nzambe ninga nini soki ayoki yango te akozo radio na ye bande cassette ya mokili oya mesana ko yoka il faut affiner record
na kati na record wana abani koyoka ya nzambe nde bani ko remplacer na oya mokili jusqu'à ce ya mokili effacer ya nzambe tikali nde akomi na vie mbala moko ya nzambe ekosalema automatique te ayami Jésus qu'est-ce comme Seigneur sauvé mbala moko akomi na bolingo akomi kokaba akomi kolimbisa il faut bateya ye il faut azwa enseignement nde ekokorrige ba erreur na ye. Merci beaucoup. Bando Bazo la nabiso de partout. Mais nandego en route qu'on reconnaître que délivrance et bébisi ba famille délivrance peut aimer ma kamamabe. L'homme de Bando Bazo landa lolo ba famille belé lolo ba papa belé ba komo bexika ko pixa bas na bango ba kena na ba église parce que nanzela ya délivrance makamamabe salami escroquerie kindumba mabe ba pratique mabe yoko lo banina bandeko Bazo landa yo. Oui, bandeko bazo nangai et ça passe ça fait très mal au cœur, surtout dans biso baton zamba bengi biso de délivrance. Parce que moi je travaille avec ma femme qui est la prophétesse Esther Mungu. Zamba bengi biso pour le domaine de délivrance. Sono loba on dirait dans un contre de délivrance ok musa nangande yango. Bino boza ba investigateur sur une église au coup de délivrance bana ba sorcier batamba boma bataba ya ndenge na ndenge. Mais tout le temps là que ça plus parole que délivrance. Dans les canaux de mission de bâcher sur télévision chaque jour. Au coup de mokolo moko na la kisi image de délivrance ba délivrance dans l'écran santé. Pourquoi? Na lingi na influencer ba tu na délivrance c'était mais influencer ba tout premièrement la parole. Mais belé bazo ça net que moyen pour gagner succès mais ba la que ça ba délivrance. Non parce que Nzambe ne muta gagner Nzambe mutabenda Nzambe ne mutatinda Jean-Baptiste atiyaki na sobe mais bato ba quitter banda ko balande tine sobe baza bato Nzamba disposer qui pour ba kende ko yoka mbongo Nzambe. Donc c'est ça. Donc le loba pratique comme na carte na délivrance na son de bango noir sur blanc. La Bible déclare tout ce qui est esprit, tout ce qui est charnel est charnel. Donc le ko ya esprit et ko bimate et mon na physiquement na misu ya bato. Et le loba délivrance on est ezali ko salema. La Bible déclare na Acte 4:12, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons délivrés, c'est le nom de Jésus. Et là, on y a ce où Jésus a supporté, c'est contre Jésus. La pratique, il y a ce où il est hors de la Bible. Or, la pratique, l'apôtre, c'est hors, c'est contre Jésus. Alors, les lots, ceux qui m'ont bela, pas si tellement les qui aillent sous pour discerner qui s'y était. Ah oui, en tout cas, pas sur eux qui sont bika, souci bika, occupé souci, azul qui s'y kiss, mais mon souffrance n'a pas cannabiso, n'est battu bazoka sous discernement, blocage de l'équipe, difficulté l'équipe, et battu comme une avant, il y a le risque de l'obiko et diable à comprendre les faiblesses, on a côté la carte d'église pour akangasko la chrétien en otage. Net que maman moko a été collé dans émission en lobby à Kenda qui est pas le jeune pasteur, moi va dans Bongolo. Les pasteurs azo iloba na mama mukolo bonke apakula mafuta longola ebilama est-ce que c'est ça pas mafuta wana komona ba bulumbu ya ba mama ya basi c'est biblique l'homme de Dieu. D'abord c'est l'abomination. C'est l'abomination. Moi na comme militaire papa na été. Alors moi ce n'est pas seulement biologique. Moi par rapport il y a l'âge. Maman mukolo azamoboti nanga. Vous comprenez, moi mukolo moboti nanga. Et pasteur a comme on a médité, il y a femme mariée, c'est une abomination. Mais pasteur on a besoin de discerner que notre femme mariée, c'est contre la volonté de Dieu. Et ça, le sentiment il y a bon moto, tu peux me lire mais des autres dans ça Bino papa le dit que nous avons appelé si yo likabu ya délivrer ya délivrance mais beaucoup mieux que sa délivrance on dirait que délivrance est comme conditionné. Tozo ba appel ebele ya bandeko ya bapoto na ba pasteur musu na banako ya mbawa o azana problème ya robot ta pasteur azo exiger après $1,000 ndeko alobi non na tini 500 te bakisaka 1000 tozo ba appel ba musu ba exiger ba montant avant que ba délivrance au salaire mais comment on expliquer biso place là. Vous savez le problème c'est quoi? Batu baza ko considérer existence ya Nzambe te. Batu baza prêt bafuka mana makolo ya ba docteur ou peut-être bon solution te mais ba tellement la ba pasteur. Considération exacte que
moi na nyonso soka lobi akende kotala papa na ye il faut aluka cadeau moko songolo pour papa na ye aoki ambo pamba te pour na papa na ye siko spirituellement et pas nzambe Bible zolo na Deutéronome chapitre 16 verset 16 bakenda liboso ndako nzambe maboko pamba te d'abord eza signe ya reconnaissance mutu nyonso azokende kokutana na mosali na nzambe mpo asola na ye badossier na ye ayoka ye esengeli azala na offrande moko songolo et ce n'est pas un montant exigé et ce n'est pas aussi obligatoire. C'est là où se trouve le problème. Ce n'est pas aussi obligatoire. Bandeko bazo na nga soko yé koluka nga na moment où nazo yamba batu okuti na porte sécurité aleki sur pas protocole à identifier pour na ordre et discipline okomi kombo na yo okomi adresse numéro de téléphone nga na bureau batia panier moko yo offrande koto so na fini cloche moto akoti azui offrande na ye atie soki pas ça nango te bon problème ezate tokenda ndenge wana mais makamni na monaka problème olongwe na ndako mutuka ils ont consommé peut-être 10 litres 5 litres comme en église parce que moutaye na réception quand on a pasteur il a 500 francs pas même $1 il y a 1000 francs pas même $1 mais moutounio soit au kende na hôpital non bah c'était que au kumba combien mais à prévoir déjà au moins $10 $20 il y a consultation c'est là où se trouve le problème ils ont dérangé même 500 000 francs. Bon, dérangement est que na bato bazangi connaissance. Ce qu'on a ba au Bible les autres bétant que Jésus na temple, bande que belé baye ba tchétché ba mbongo belé maman moi zawana ya pauvre atie mbongo mo ba centime ko te sanga ki valeur. Jésus le bike na ba onions tout ba pesi ba million quand moi so muta pesi mbongo na moteur mobimba. Yo ko elingo le ben. Nazo tuno yendo. Vous savez les lots tous un langage mi ba na Bible. Toi, dans le langage autobéni exigèse. Exigèse, ils ont les paroles écrites, l'engotangi. Herménétique, ils ont les interprétations, il y a parole yotangi. Parce que autobéni, il y a exigèse, il y a herménétique. Christ a défini offrande de maman et l'ungo lobani. Bateau, il ça qui est belé. Après c'est 10 000 francs, mais il y a 100 000 francs. Après c'est $50, mais il y a 250 000 $. Vous comprenez? Mais maman a talé quand on a 3 000 francs. Habité na sacrifié pour l'ensemble. Après c'est 3 000 francs. Hier ce monde me thème. Et l'ingo no banini. Bandoko bayo kanga. Na formule ya offrande. Nzamba tala auto pesa ate. Mais atala ka auto tika nango. Pour yemo ko ne mutapambola ka biso. Ndozo mona na Malachie chapitre 3 verset 8. Bible dit vous a frappé na malédiction à cause de l'offrande na badine. Vous a ba tromper, vous a tromper nga. Pour dire que tous les sans Nzambe, ils correspondent à Nzamba pesa bisoté. Deutéronome chapitre 16 verset 17. Bible dit mutapé sa ka offrande par rapport l'offrande ils correspondent à la bénédiction on Nzamba pesier. Mais bato bazo sans Nzambe. Bazo considérer présence sans Nzambe, c'est là où se trouve un problème. Ce que y est pas dans l'église bagoye bisayo. Offrande est obligatoire. Ce qui est obligatoire, monter est exigé. Tout est la Bible que occuper ça, où ça correspond à la bénédiction où nous en et tant on a besoin que et c'est une offrande à Moutouya. Offrande à Moutouya, ils dépendent de la besoin. $10 ils ont un bateau au monde Moutouya. Voici $10. Le bateau monsieur ils ont bon mikate, ils ont bon secret. Yo monter que Moutake besoin $100 au bosso magie. Mutu $100 wana okalingeli fa futa ndako kwa sala boye vous comprenez ils dépendent de l'enge mutazo zula ndenge pe mutako pesela toko pesa ndenge mo biso nyosote c'est là où se trouve le problème na domaine de délivrance il y a des délivrances oyo il faut mutu à préparer yango wana nde sengeli mutu à préparer offrande dans le dossier mari donné femme de nuit il faut na kota retraite offrande ne repese pas Nzambe il faut na préparer offrande moko na kopesa Nzambe pour na kananga bon ce que délivrance c'est mutu appliquer crise à quoi ba yena kat na église origine offrande ndengeni owe na ko sala musala ko kanga molimo ya mutu on est comme ce que reconnaissance ya mutu après délivrance ne a reconnaître na pesa Nzambe nini. Donc, vas-y, c'est ça. Ngai Nzamba bengi ngai na délivrance. Ils ont ba instruction Nzamba pesanga. Nous tous préparer offrande na ye. Nzamba binanga tant ozo ya okota retraite a memana offrande na action de grâce.
Or, il y a un Paul à Théi, dans Philippiens 4, 6. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec. Quand on parle avec, c'est quelque chose qu'on accompagne, qui accompagne. De l'action de grâce, c'est quelque chose qui accompagne la prière et la supplication. Vous comprenez? Là, vous avez raison, l'homme de Dieu. Parce que moi, je suis solo. Il y a quoi exiger. L'exigence. Est-ce que c'est là où non? On m'a payé 5 000. Non. C'est contre la volonté de Dieu. On peut prêcher. On peut prêcher pour motiver la personne à comme à la connaissance que non, n'a coupé sans âme. David n'a pas honnête. Abi n'a coupé sans âme jamais le que ils ont coûté à moi. N'a coupé sans âme jamais le que ils ont abattu. Faut n'a pas sans âme le que ils ont coûté à cher. Babi au coupé sans âme même à boucana le coloté, même à défauter. Vous comprenez? Donc bande ko bazo dans le monde entier va comprendre que il faut te reconnaître existence en Zambé. De considérer Nzambe wana. C'est très important. Zana ba doctrine musu basenga ba offrande pété bazali. Ngai ta Nzamba benga na ministère de délivrance. Na yeba ki ndenge basenga ni offrande ni dîme. Na bande ko bunda pona bato souci na nga milimo bato ebika. So muta koti retraite pour la délivrance ngamo na osombele mili ki sukali mapa après délivrance to peseti ameli. Nous laissons la délivrance. Par après, Nzamba est révélé. Nzamba est révélé. Révélation. Nzamba est révélé. Donc, Nzamba est révélé que nous sommes et ce n'est à apporter offrande. Ceux qui ont offrande, ont bloqué bateau. C'était une révélation divine. Donc, on a vraiment pour la inspiration, c'est comme ça que je dirige l'église. Non, là ce n'est pas Dieu. La Bible déclare que tous les Nzambe correspondent à l'habitude de l'issue. C'est un salaire à $80 par mois, $120 par mois. Mon côté, mais ce côté, on va montrer que nous sommes aux endroits. Nous sommes danger. Nous devons reconnaître que nous sommes c'est ça l'offrande. Nous côté, il y a des gens qui nous sommes offrande aux autres. Nous sommes offrande au sentir que nous n'avons pas si Nzambe et nous comme nous sommes si ma moté dans Nzambe. Mais nous sommes nous pesang autant ça que nous avons azwaka ndenge nini azwaka ngo. Vraiment, merci beaucoup l'évangile Ernest. Ce qu'on a dit nana yeba. Il y a combien de sortes de délivrance? Délivrance est un mot au nom de Jésus. Mais na il y a parcours, il y a vie chrétienne. Parce que Moutaouti n'a pas rien. Première délivrance, il faut Moutou à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième délivrance, il faut babonde la peau na Moutou, kokata balien, kolongo la balien à malédiction. Et troisième délivrance, il faut Moutou à la conversion. Ce qui trois étapes pour la Moutou à nango, en tout cas, diable aussi basso Moutou. Ah bon? Diable aussi Moutou. Oui. Mais papa, au début, que celui qui trois étapes pour les salami, diable aussi m'a soumis. Mais la Bible, ceux qui au tali n'a dit lui qui prêchait, qui était un serviteur de l'Éternel, nous avons utilisé puissamment. Mais quelque part, la Bible est au baquet, nous avons checké chaque mot qu'on a mon compte. Ils allaient qui ceux qui allaient qui condamnation, Jésus qui t'a dit longo. Pourtant, ma grâce te suffit. Et bien, déclare toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez? La chose que Dieu a permis, c'est sa volonté. Ce n'était pas une condamnation. Il dit que celui qui a trois étapes, il est sauvé, il est délivré. Il y a de certaines personnes qui prient papa, mais il y a que non, Satan a il y a un lien familial. Il y a une deuxième étape. Il faut pas délivrer le lien. Il faut tout d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur les salis. Tant que l'équipe n'a qu'à sali, délivrer le lien familial. Après délivrer ça lien sur le bawana, il faut une repentance sincère. Repentance sincère et désobéissance de la conversion. Parce que l'on a qu'à l'église repentance c'est athée. Repentance c'est athée. Il y a des versets où on va s'appuyer. 1 Jean 1,9. Si on peut se juste fidèle à non. Paul a le bien clairement dans Acte 3,19. Repentez-vous et convertissez-vous
pour que vos péchés soient effacés. Et il y a conjonction et il s'est que repentez-vous ou convertez-vous. Et donc s'il n'y a pas la conversion, les péchés ne seront pas effacés. Et si les péchés ne seront pas effacés, l'ennemi va revenir. Mais ceux qui vont pécher sont effacés. Parce que Dieu a des péchés. Moi, c'est moi papa moko allait musuni naye azui mukua alali afeneke na sadra pourquoi ye ayoki solo mukua abandi ko ntsika mukua eza aledra akei papa la muki asiliki mais pourquoi nana katidra nanga ya tomboki azui mukua na olia bwaka tsango na poche ya pantalon alali pongi pourquoi ye ayoki solo alandi ale poche ya papa wana papa tomboki agangi azui mukua abi muto salanga boné bi keso na mukua azusko mukua tsango na pam na mupanzi ye pale na mupanzi aveye atala boy amoni pourquoi ye akikota papa wana atale amoni solo mupanzi atiki papa wana alandi mukua tanga kangi mukua bango papa ngo kangi ye yo mtoko futa dra ko futa bani ko discuter ba ketie pa juge. Tant papa est ici juge, tellement sali, pourquoi pas ici juge? Ata yo moko, nanga na ye, nana ko na mukua ou c'est pour liboy. Je t'ai non, mais yo c'est normal, comment yo muto normal, on la na mukua c'est pour là. Non, pourquoi la raison? Alors pour qu'il y na yo. Vous comprenez? Parce que mukua wana ne vie à péché. Pour qu'on ait Satan, juge nzambe. Pour dire que na vie à péché nzambe intervenir. Donc délivrance, faut montrer qu'il y a une vraie repentance. Avec une repentance, avec une conversion. D'ailleurs, sauter dans 2 Chroniques 7-14, au moins on a pris 4 conditions. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, quand on parle de si, on voit une condition. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Donc pour dire qu'il faut monter le masumu pour être à mon lobo kwanzam. Mais dans 4 églises, batuba luka ba délivrance, mais contrôler ba vie na bango, tant la ba vie na bango, après délivrance ba kenda kawap. C'est là où se trouve le problème. Donc, pourquoi vous allez sauver? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, oui. Mais tu n'es pas délivré. Mais tu n'es pas délivré à cause de la vie du péché, soit à cause de la condamnation. Il faut battre délivrer, battre katabalien wana. Et ndeko alvin bandoko bazo nangai. N'est pas ça exemple boy. Moni banzete. On a différents instruments où ko isaka banzete. Moni mbeli et ko senzeta pai. Mbeli kamoko so monu kata pai na nzete na mbeli nzete ekwe po ezala rapena makasite mais nzete mango ekomeli zo siko mbeli bana ko kata okokate o souffrir. Il faut que soit lichette soit et pas sola. Vous comprenez? Alors banzete elle a des problèmes autour nango. Ba instrument elle a des prières na biso. Zana batum ce problème neza makasi par rapport à prière na yo. Ata zo bonde la esimbate. Il faut un luka sikoyo ba paka ndenge bilobi to ba sali nzambe a disposer ba bonde la pour la problème na yo. OK, nazo zongi la place wana na tchana moi un peu en arrière. Autour beta di solo que non. Ceux qui ont mis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a vu nayo, mais oppose à la délivrer. Et Nzambe a intervenu, on a dit soumouté. Papa. Nga eza na basala Nzambe na bobo temps comme on est to zape andeka pe na ba émission kolobake ce que so ya mis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous en moment ya ancienne alliance. Moment où ba pratique bana au salam OK ya ba souverain sacrificateur abana au kota na temple na jour il y a les jours du grand jour Yom Kippour pour na ko asperger makila sur la propitiatoire du temple pour na pardonner et pardon ya peuple abana ko une fois par an. Et ça, c'est un moment où on a été, comme un moment de la grâce. Ce que soit mis Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, tu dois le connaître que tu es délivré. Namasum oyo salagi lobby, oyo sali lelo, na oyo sala lobby aux Hollande. Et c'est ligne c'est mis déjà dans l'église parce que tu as déjà Seigneur Jésus-Christ dans ta vie.
Oui, monsieur Loromoko, c'est vraiment, et ça l'est d'abord passé dans l'intervention à Boy. Un grand pasteur, mais n'attend comme on a été non, et ça l'est vraiment passé. Non, plus exemple, so yambi mo payana ndako na yo. Otie à l'aise te. Mo payawana akozala na sengote. Akokata même ba séjour na ye pour se retrouver. Mais soko tie na sengo akobosa na mukolo nzomo. Quand tu yambaka Jésus Christ, et alors la mo paya. Tu yambaka nde Jésus akota 4 na biso, lokola esprit et 24 na biso. N'est Paul à l'objet de Galate des 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ a côté 4 na yo. Il faut être à l'aise na prière, na adoration, na louange, na vie amour, ba vie nous soit na oisa normal wana. Ya mo pense Yesu 4 na yo. Mais tant que la yambi Jésus 4 na yo, ozo mela masanga, ozo mela makaya, osa le kobo, Yesu wana ko bana ndenge. Aoza na sem, est-ce que akumela 4 na yo? Est-ce que akosala na yo elongo? Aosala te. Donc on a comprendre que ceux qui m'ont ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a commis mon ensemble. Et là on a 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais c'est par rapport à son comportement, c'est par rapport à son caractère, c'est par rapport à la marche naïe. Marche na ye sengeli échanger babi que mon Christ soit solo bazoye baye à partir ya bizaleli. Vous comprenez? Et puis je vais encore vous dire une chose de Konangai Alvin. Quand on parle de chrétien, les chrétiens ce n'est pas synonyme de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais chrétien c'est synonyme de marcher comme Christ. Vous comprenez? Alors bateau bayambi Jésus-Christ, est-ce que bateau marcher comme Jésus-Christ wana? Parce que Christ est tel qu'il est, tel que nous sommes. Vous comprenez? Parce que nous tout le temps le col à Christ était. C'est que hasard contre Christ, le diable faut combattre. Il y a des sorciers qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a des sorciers qui servent Dieu. Il y a des pasteurs magiciens. Il y a des pasteurs féticheurs qui prêchent au nom de Jésus, qui délivrent au nom de Jésus. Ndeko Alvin, so continuer na YouTube, au moins le témoignage de sœur Moko, abane ko soana sirène. Kaka na maya makelele ya bandana. Akende ko luka mbongo kisi ya mibali ya mbongo azana ba voiture mwana mwasi. Tango ko luka kisi nganga wana yiko découvrir que koko ya bota koko na bango azaka na kwa kisi ya makasi akufa mais muto hérita pouvoir wana ezate nganga yiko mona mbala moko abia c'est que il faut hériter pouvoir koko na bango azala instrument na biso ba pesi nini ba pesi mai moka muke atsopa na misu na ye tanga sopi mayo na misu na ye aki alali na katikati ya butu na 0 heure ayoki mungongo moko ebengi telema nyaka na mai makelele déjà express latiye mwana mwasi na 0 heure atelemi aketi na mai makelele bise longola bilamba alongi bilamba skalini amoni mai makelele ezo tourner lokola tourbillon sirène moko bimi abina moni na misu nanga mwasi mulai pembe suki tina se mais na côté na misu te po misu nezo betanga bekla na tikali mutu na se ayebisi ngai na péchose mission moko ceux qui ont rempli mission on a refait ça au sozoluka mission na pesa ki ayebisi na lingi au coucher na 5 pasteurs yo ko se lokote yo kende soana pasteur yemoko akokwela yo soka kweli yo bobimi na ye opération et sérieux kende na yo kaka. Vous comprenez? Et le ngol bani tant au sert andimi esprit na sirène à latimba la moko serwana. Le pasteur nous sont couché na serwana automatiquement espace de processus quand na pasteur wana a comme ko diriger sur l'église. Serwana doit témoigner clairement abina ken pasteur na bandal église père munene. Na côté prière après culte na sengi audience na pasteur. Donc pasteur ya minga misuka na tele ki na moni pasteur glisser na numéro na téléphone. Après culte na quelque na bengi pasteur senga besoin numéro obenga na tel. Na bengi tout kutani to bimina pasteur wana na kimi na ngape libela. Abi deuxième pasteur na bimani na commune ya Kintambo. Na bimina pasteur kuta abi kutu eloko comme ça en pleine veille nuit de prière. Abi nuit de prière batu balali to zela era prière poto la muka na yoki espoir na yebisinga ozeani na préparer déjà terrain na ngai sala mission na nga abi na kosika pasteur pasteur na so banga ndoto mabe
pasteur si bozana bonda ba te na kolala kanem na kolala pasteur kalembi maramoko kana kat na église abimena pasteur wana tonga sisi na pasteur na tongo pa alimo na et troisième pasteur ezala kinga donc on a ciblé troisième pasteur à côté de prière à cause de ce qu'on a fait à culte. Alors tant on a la prière à clôture nous sommes na écoutani na du courant na nzoto nanga na comprendre que esprit mo za katima na mwasho na bengi ya le kalibuso tant on a bondé pour na ye na moni ba manifestation mo ya matata na oh sur la bandit prière qui te des autres na bondé à soi kimia na bien son nganda côté na tiki une église na dukaningi na kusala kwa délivrance na ye ndeko alvin est un témoignage vivant témoignage vrai c'est rango azali beaucoup lukayo c'est une émission azali vivant azali vivant na commune Kintambo na église na yo l'église nanga mikolo comme sambela la ba faire landé sur les fiancés na ye je crois et ce que fiancé na sambela donc après ce témoignage ezali na ba délivrance c'est pas na yo avec délivrance c'est pas nanga za moi nanga ba parents n'était le ba sambela na église pas nanga ah bon oui c'est quoi l'homme de notre les deux pasteurs nanga na 600 loko moko wana 600 tango sikoyo alali na église na tongo ba discuter na sœur na moninga na ye à côté na permanence ami kangeli ngana oswana batu moninga mo na côté na permanence à coutier miso baluki fufu na monoko papa amenye le colère strand na bandika prière bo sœur bandiko seka esprit wana ngo seka kaka Ernest na yeka pona ko sukiso au nom de Jésus-Christ kanga monoko na abi Ernest Keba ko sakana ngai te onyoko lingai obebisi makambo ebele lelo ngamoko na ye tant na bandiko na sebe na biloko nga na sela ba délivrance au nom de Jésus nzambe moto na nguya nzambe na taliboye espoir ce quoi singa opesa nga kanda neka na bisa yo l'église ebele zo mona na Congo ba pasteur ba sala ba miracle ebele na Congo ba yake pa na nga ngam na pesa ka bango nguya kombo na nga madame la ligne ngam no diriger monde ya mai bato na ki na bango bakimi église kali pole ba musu ba bata lopango sima parce que bazo yoka ndenge nini et démon zo lo bakati na ser wana ngapa na senti ki na awa penda eloko mo ko simba te na biso na kufa na kati na église na pesi même ko na fuka mi na bisi nzambe nkolo nazo croire na makomi na yo elobi na nga esika nga na suki yo obandi na minito nga na suki zwa contrôle ya esprit oyo na bandi ko adorer na yo qu'est-ce que bitumba entre sirène wana na nzambe mais eloko pasi kaka po nazo ka mungongo wa nzambe te mais nazo ka mungongo wa sirène Ernest nde nani donc na ye wapi na ko détruire lelo kono balanga ndenge wana te na ko banga ba ange na yo te wana sera so répondre nzambe na ko banga ba ange na yo te na ko tika ye te avant na tika ye au moins que permettre nga na zo mona na ye pour sera bota mona moko mais ko zo mona te na ko tala na ko tika pe ye te ba discuter après no ki sera nga tika na kende tika sera matil ko la bamba mana se nie balanga dali ko adorer lisu moko zo tala na mo somo zo kota na ko banga po mbala liboso na vivre ba sera ndenge wana na santé ser na la libre na pungi na prier sili na ko bondela po na ser tant ser ay ko lamuka na ba ni ko témoigner makambo nyoso na lobi. Le monde de ténèbres existe, le monde spirituel existe. Il y a des hommes de Dieu au bazana c'est na pouvoir, il y a Satan. Au bazana travailler dans ngouya, il y a Satan. Au bazana détruire peuple de Dieu, ba délivrance zo vendre te, ba délivrance zo ubela te, makambo zo belé na sena moyi oyo. Ya moni biso bato nzamba bengi na musala oyo. Eza pasi bato nyonso bazo ya bazo vraie délivrance, dia bazo désorienter bango. Aza vraiment ko désorienter bango bazala bayate mais il y a qu'une église tout dans le quartier tout na batu bon so misani ni o esale makana église wana ya béni de Dieu na kimvula numéro 3 na commune ya Kintambo mais jamais au moins la télévision na tie ba image ba délivrance non je prêche la parole. L'homme de détail toujours dans le témoignage parce qu'on sert tant à l'objet bon que batina qui émission deux pasteurs abimani na bango déjà suite na bango zaine bon il y a banda na yebité mais ya Kitambo le retour na église panzana il y a banda lo yebité parce que
Et ça peut être serviteur et BDP, batambola na ba mulimo wana kubima bina ba seya. To ba conséquences anormales te ou comment? Oui, aventure moko salemi na Kaluka. Retraite ya ba pasteur. Et ba mélanger na ba sœur moko songolo. Na kata retraite ba pasteur wana, il y a une sœur à Pouyi. Bangba bon de la pona ye, esprit manifeste kat na sœur alo gagner le pasteur visionnaire église ka côté retraite. Yo ngolo balanga ni. Pasteur alingana ko pas mélanger ba collègue pasteur bi tout yo kanon za sérieux. Et esprit ni ko lo bana ye, yo ko lo balanga ni. Yo sina bimi na certifié. Et ça le mi boy. Moko to tourner le pilote sur le robot pasteur ba qui sur place na scène wana. Abi yo sina bimi na certifié. Parce que le pasteur était juste le pasteur, parce que prier, parce que le bailler, mazolo azolo bani. Abi obimaka na sœur moko azaboye bo communauté tezakangai. Obimaka na sœur moko bo azaboye bo communauté ezangai. Dernièrement tu ko na sœur mona kata bureau na yo ezanga. Pasteur est juste. Et puis ayebise boye, abi awa na komi na Kintambo. Na kanda. Il faut na étouffer l'église nyonso ya Kintambo. Et na pasteur moto okanela. Wala nga naza kunate. Message Cyril de Bina 4 pasteur pasteur moto Canel comme Esther Mungu Ernest Mungu to bandi ko luka depuis 2013 to bandi ko botsa mai na église na ye to exciter ba ko lupango ba teka église to kali tous les 4 ko azo place ko sambela te to bokele libanga na mai ya makelele donc babiloko nyonso ba lobi na prière na bango nde biloko komelanga. Ce qui m'a dit que c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit 70 fois dinda. Bateka lupangu wana sans que ba pesa biso préavis. Mutasoma lupangu abwa kala biso mabanga zelo na kati lupangu église wana to longwete. To zangi place ko samba to sengi une école. Croyant que tu as place de congé rentrée scolaire yé ba bengani biso to telenga na ba kiti pour la mbula pendant à peu près une année place ko samba les ala raté. Na raté accident na 5 heures na de mission na komika likola po makelele pour kapo mercedes se funga me beti paraprise na ke koskote na buaka na maya makelele heureusement ba ngandi wana zaki on et siré na lobi nyonso wana bango nde basalon pour na koluka Ernest Mungu na zanani. Donc de Alvin ba délivrance ezali si tu continues la mission na ba ko expliquer ba biloko nzamba sali na biso e ko lekela M Soumaïl na. En tout cas tout cela vraiment mingi l'homme de Dieu to oui parce que na so ya émission biso mais je crois bien que suite na ngeza na bano bazola na biso to bien aimé dans les symboles toujours connecté bonzambe na bonzambe lola ezofuta pas parce que na bando bazola ndayo ba pe na ba posta ya délivrance bazo se retrouver na ba cadre difficile ba tamoli partout minimum ba kati na bango bon na bo rien ne marche bazo mon net caractère ba souffrir ma casse. Est-ce que ba occuper pour joie délivrance na nzela na singa na musika to il faut ba ya pemeni to basalani. Oui, ils ont ba délivrance sous même na musika eko salema. Ils ont ba délivrance sous na musika salema raté. Il faut kaka mutu aya sur place. Parce que mutu sala la délivrance c'est la nzambe. Parce que mutu abengi biso apesi biso problème na yeto bondeli nzamba orienté biso. S'il faut que na musika to yeba ndenge to orienter mutu pour délivrance et c'est na musika. Ce qui nzamba bi na musika te faut te benga mutu aya sur place pour on a procédure et prier. Ce qui d'abord au y a une église au Koutana na 3 personnes de Belgique et mutu moka outi Londres au baye pour la musala de délivrance. Et exactement mieux sur le terrain au Koutabatouana au Soana bango ba témoigner pour toi la bande de belé ba utaki Londres bayaki bazonga Suisse baya bazonga France baya bazonga batwa ndenge na ndenge oyo aye pour la famille te aye pour la délivrance pas juste délivrance azongi et ba mususu na poto bande ko na poto monde entier difficulté za makasi pourquoi batant ya bato poto za mukuse mingi et bato poto ba kanza ko ndire so la pesika problème na yo obondeli bala moko solution et monani or eza na malade mususu ke na hôpital pe so la kisa mo meli ozongi guéri ozui tonga guéri mais mususu ba interner yo mususu ba périfiser yo ba transfuser yo faut ba opérer yo besoin ba cas et belé na vie ya bato senga ba procédure ba processus o senga la ko landela ka pour moto azwa une vraie délivrance. Merci papa. Votre numéro d'écouter na ba o bazana pour sa prière. Oui, bandeko bazana pour sa prière to ba contacter nga ba bengi biso na
00243 89 75 15 851 00243 89 75 15 851 topé 00243 81 42 17 534 nyonso ya na WhatsApp eza na imo za na Viber bande ko poto je crois avec votre permission bakozwanga pe na chaîne sur télévision Béni de Dieu TV 100% Jésus-Christ. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci na bande nyonso to balanda biso to monani mbala simatique nzama lola mona tete amona amot kamano ya sima kamera. Bye.